Pour la réunion Bananga. Depuis 1993. Donc depuis 93. Donc tout ça c'est pour 25 ans. Il y a 2 ans tout ça qui vient de 23 ans, c'est comme en 2018, réunion Sali 25 ans. Donc en autour banda mois de juillet, mois de août, tout ça sous fait pour la Bananga. Donc à part on a nalo baboy biso ne tovandi awa biso kuti nanga na 1965 donc tobanda ngali matina kalamu baba ezala kité pour les cas le pango surtout tozali na muwala bayi muwala donc dans on a pena yi para bota miti oui donc à part ça, à vous poser une question, tout non répondre. Merci. So vous lancez mon message moko na bananga banyoso na monde entier Holanda. Nous sommes à bananga banyoso dans le monde entier. Par exemple na biso. Ba au côté de la réunion. Pour réunion oyo bande bandaki ba musuba na Kinshasa. Ba iba yokuta réunion za la. Bana bazo botama. To libla ba koko. To ngi siko biso zo to kotika réunion ba jeune bazwa. Dès que tu as moyenne d'âge, 50 ans. Donc, tu as 60 ans, 65 ans. Donc, Mikolo, tout ça, c'est un biso, parce que relève, il y a un mouvement. Donc, au bassin de Belgique, au bassin d'Allemagne, au bassin États-Unis, partout. Par exemple, il y a un biso. Et puis, malgré on a le banane, il y a un mouvement qui est. Tous les combattants pour l'amour de la biso. Merci. Bana nyonso la ngaba ba jeune okutu na yebi pe bango te bebi kaka ya ipa na za posta na bino oya na kati ya réunion to tombola na sengi pona liwa ya Rossi Chimanga aza mwana ngaba biso toza ba yaya na ye oyo ezali réunion ayeba ki ba réunion bana ngaba eza na Poto eza na France na Paris biso bana ngaba biso yoyo to sengi to biso nyonso bana ngaba to telema surtout pena liwa Rossi be kolo nyonso babeti to bongo biso bana ngaba to kanisa Rossi atie biso na valeur ya bana ngaba fiston ngaba révolutionnaire to kanisa ye atie biso na valeur ya bana ngaba biso ba yaya na ye to zobeta to aza héros na biso ya ngaba commune musuba si ba sali ni siko bino bana ngaba bino mo bana ngaba siko bo sali déjà biso to kobosa na te to kotinda mbongo na biso association ya bana ngaba et pas la famille Rossi afana na banzengele oui afana na banzengele to kokende kuna tolo bela bien pesa eza pela kisasa to kozala tête à tête na bango na moko ipala mwana ngaba lokola Rossi menga nazaki ya ne mutu na botama liboso na ye to kanisa Rossi association na biso bana ngaba ko munene to lingezo nga simate ke liboso et bon ba lemba ko ebisa bango nini ba lemba boya kokota bozonga ba Goliath ba pale bango nyonso ba kozonga to tombola association yo. Donc je me présente Bola Richard, un ancien de l'association Balangaba. Donc na banyo banda 93 minga to banda 93 donc il autre dit que na kati ya activité. Alors na ngena de message particulièrement l'association Balangaba Oyangaba. Donc Budzo toujours ça fait de nos qui autant d'années toujours ensemble. Pour ça qu'on a bien continuer, ce qu'on a bien continuer parce que nous sommes donc on a beaucoup de choses à faire de la carabino, pour ça on réaliser en haut. Donc on essaie un peu de rassembler comment je Bakoki au Lobito Mega, pour ça autour de Sarabino. Voilà, c'est une association sérieuse parmi les associations de la carte à Paris. Donc on a tenu pendant beaucoup d'années, 30 ans je crois, 25 ans toujours au top, donc avec une capacité financière vraiment importante. Voilà, donc je crois que à la longue nous serons capables de réaliser tous les projets que nous avons promis. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. D'abord dans ce Kawana. Voilà, donc on va battre une sous bagarre sur réunion te ça va on est. Alors le bateau la réunion franchement Boya, c'est vrai qu'il y a des moments où nous avons des faiblesses, ça peut arriver. Mais est-il que l'association est là pour nous aider vraiment, puisque tout le monde a encore la vie à traiter. Si vous avez des problèmes, l'association toujours là pour nous pour ça.
Donc voilà, nous demandons à tous ceux qui sont partis de bien revenir dans Katandaku, parce que la maison est toujours ouverte. Si nous avons un gabo et un gaba, nous avons notre souci makasi, nous avons sounaye, nous avons na Twitter, nous avons même sounaye makasi. Merci David. Tout à l'heure, l'occasion de la station. Belle beleza bana mike bakolo bango bazana baya sopetant tozali balibanda ozaki tokotaki tovivre pas de problème bien bafeti ou tout ce qui est ça se passe très bien. Alors, on en sait c'est la famille, c'est une grande famille. Ça fait des retrouvailles, des solo, informations. Vraiment, ça se passe très bien. Vraiment, appelle la Mabinastonea qui il est loin de près, même London, les États-Unis, la Suisse. Ça, c'est même par coup de fil. Ça dirait, au cas des problèmes, on se déplace aussi. Place tout, aux amis sur des photos. Vraiment, avec plaisir, un grand plaisir. Vraiment, la Bilo, c'est vraiment, les cœurs. Nous allons à la réunion à Maman Yvette. Tout ce qui est mené de Koutani, nous allons battre de Koutani. Bon, malgré que les Kanakini, tout ce qui a toujours lié à main, la carte n'a pas bien. Les autres Kanakos ont fait la passe. Et mon fan de Boudi a été décidé, les Badbao pour faire des mots. Les Badbao pour faire des mots, les Badbao à Koufaki. Ça là, ils sont passés. Association Balangaba, Baotala, ceux Baroko Souba. Moi, c'est la haine à Bana. Minga au Bezate, tu es bien que tu as un poto, tu es bien que tu as un bon anti-sondé, tu es bon à gâter un baquet. Tu es un Congo, tu es santé place pour outil. Attends, tu as une nationalité, tu es santé. Bango, mais comme la bande, tu as un baquet, tu es un combattant. Comment vous avez un combattant? Attends, vous avez un combattant, mais vous m'avez évité. Pour nous toute place à Zali, soit à Kantika, soit à Kiev, mais ça la passe. Il y a Congo, et puis ça a Kanana passe. Minga Bezate, tout la grande est ok. Mais un mot c'est marche, c'est ça tout me rappelle. Tout marche à peine. Ingeta. C'est Raphaël Yakassadi. Naza originaire Yangaba. Dans un côté guinéen de Golamsa, le Bakina à côté Nangaba en juillet 67. Donc j'avais 7 ans. Bon, maintenant le bac tout à Naka, Komaki na poto na 92. À côté de la situation ici, Botami, et Botami na 93. Les Bossoga net au Taranabaki les Alaka que non, Bananga, Baboinaboy, Nayoga, les Bossoma comme Mabdi. Et puis après, quand on a intégré le groupe, on a montré que c'est des personnes réfléchies, des grandes personnes dont on va faire Bazar, tout ça. On a appelé un côté, ça fait quoi un moment, dans un Kati. On n'arrête pas de s'entraider, ceux qui Kamrizali, on a bien parce que tous les gens na baleki na bayaya bamsusu tobenga bango bayaya bamsusu tobenga bango baleki bamsusu tobenga bango master yazo bato bakumisaka ki bango bakolongaba soki bayeba situation te do batengama parce que bato bayebi ngaba ngala tuna bango soki bayebi kaka sangungi na vie kizeza soki bayebi bango soki bayebi bavie na biso baza kobeta babale na misio bavie mamona soki bango bayebi bango balostani oyo tobeta na bango bale na lipate banini tusa oyo bayebi bato balobi ke baza vrai bana ngaba
c'est pas un officiel. Donc Baya tout sangana mais tout pour ça peut être non qui ne peut ça. Donc ça te quand tu coûtes la cam mais tout à fait tout ça fait pardon. Toluka tokola pe na ndenge na biso toluka pe tokolisa pe ba mususu batikali ko sikoyo association bananga ba oyo eza nango kaka pona bino bato boza na France to libanda pe soki mutu alingi asintegre ko kota libanda pe bazali oyo pa libre ko intégrer groupe ba coordonner zali président Zawana donc tous un comité mobile comité directoire ezali donc il suffit tout simplement que moto ayeba ni aza la connaissance na mwana moko ngaba de toute façon de kutana ndé na hôtel Soloba ceux qui te kutani ceux qui mwana ngaba moko ezalo to kubenga ba petit ezalo to kubenga ba vieux donc on se retrouve dans tous les balaki oya zako za la côté na ba ndeko mususu ba uti na ba commune mususu baza na cette association on accepte tout le monde au fait. Mais on peut pas dire que Banangaba, ceux qui pensent à Ngaba, parce que tu as dit que c'est qui petit à vieux donc c'est vrai que priorité c'est pour Banangaba, mais s'il y a ceux qui battent sous la CPL na biso, parce que Tobo Sanate que tant aux arabes na bakini, on a bazaro finga Banangaba trop. Tout le temps on a battené, tout le temps on a wapi, bah nous c'est ça bah on va dire que Azala Ngaba, bah ça comme on dirait que tout ça et pourtant dans tête Ngaba on a des têtes. Tout ça on a des têtes. Tout ça on a mis tout. Donc ce que une association Ngaba on s'y met pas. Tu te retrouves en fait. Tout simplement. Donc il y a tout simplement ça. Donc il y a le baptisé. Comme il y a autant de zélo on a biso par rapport à biso monto zayana par rapport à et puis voilà, comme ça on marche ensemble. Dans même attache de celle parce que tout ça situation ça fait c'est triste, ça fait mal. Donc voilà quoi. Oui, bonsoir. Bonsoir mon bonjour, le bien pour la mukole. Mukole le zaka mukole. Kwa kama sapi, foye baka. Follow ba. Leka opita gauche, sengo metozala ma bandeko la na mboka. Eza pasi. Nayebi ke toze longo na bango. Totiki bango te c'est bon. Pardon de théâtre. Pardon, bazo kufa na Ngaba. Mwana Ngaba kufa. Aussi. Tozaka na souci na souci a aussi makasi toujours lele toujours regretter mingi. En plus ça sur moi na quartier na biso wana mwana na biso en tout cas zamba sungaka ba parents qui meza na bango bazaka na kimia. Na biso to bunda pour l'école. La pesi mote na basinyo surtout balandi biso mpona lelo toza na réunion oyoki en train de solidarité ngaba ezaka mpona bato ngaba te donc faire partie na bato surtout oya sepeli koya ko intégrer groupe na biso aza le bienvenu donc tozozela bino boya ebele boya tosangana totombola lokumu na biso ya bana Congo ba biso ebele ngai Yvette Makuba mwana ngaba te comment ngai Yvette Jambe épouse Makuba. Bon, on a mon affaire 54 né grandi à Ngaba. Lelo baninga baekotala lelo renyo salami pa nangai. On a logement. Donc on a nese mo makasi ndo mo to fandia wa oh c'est la famille. Bon question. Tu n'as pas question. Ah là tu comment on a bandé pour saluer bon et c'est mon makasi pour les gens bandé banda ça va faire la caille zoya boya bakima ba vie boda yaka je dis kinwa yaka vie boni yaka c'est bakima boni
bakimaka mpona nini bakimaka toyetela mosusu transport ou bien mosala ya mboka oyo yango wana donc nde mosusu ezali kuna na ngaba mosusu eza na belgique soko mpe eza na belgique tokendaka bato ya belgique mpe bayaka wala tongi tokende na états-unis sikolance message moko esika bana ngaba nyonso oyo baza awa mpena na précisément na France awa oyo bamonanaka oyo nde to bazalaka na baoyo bayokaka na baoyo bakenda baya tozala bomoko tala baninga bazone lisusu ndenge bazalaka biso mpe toza bomoko tobakisa lisusu topesa bakosa lisusu merci beaucoup ngai roli nzei oyo ya mwana ngaba bino nyonso boyebi donc ezali ngai président ya association ya bana ngaba mpona année oyo donc ezali ngai nazali kosepela mpona association oyo ya bana ngaba banda kala association oyo esali bamakambo ebele ezala na Kinshasa ezala awa ezosala makambo ebele la preuve ane ke tala ndenge tosangani awa bana ngaba na bandeko misusu mpe ya bacommune misusu basepela mpe koya na kosangana na biso donc ezali association moko ezali monene. Ça fait combien de temps président Roli oza ko assumer poste ya présidence? Bon pona nazalaki président po biso ezali démocratie okangi na ozino te biso banino na zate na otanga komote mais biso za démocratie donc tango ya mandat na esili sengeli élection pe aya donc nazalaki na salaki ba mandat na ngai ba président mususu pe balaki donc association bandi banda 93 c'est que ezali na ba président mususu batika pe ba place ya wana association zo kokola donc ti lelo tozo mata tozo kita mais association ezali kaka mais siko esala ndenge nini bato mususu bazoya mususu bazokende mususu bazondemba bato bazoya te ndenge bandeko mususu bauti koloba awa bandeko mususu peut-être pona ba moyen ba mususu bazana ba raison na bango o bazali koyela te mais association eza ko exister kaka donc ezala oyo bayeto bayete eza ko exister bato bayaka te wana okomona année bayete bande mususu baoya donc bako baye bien importance ya association bakei peut-être pona likambo songolo pakala me bayaka kaka donc toza ebele bana ngaba en tout cas toza ebele bayaka bakendaka pe kaka donc mais association ezali na wana. Étant président, lancez-moi un message moko vraiment na bana ngaba précisément nyonso o bana France awa o bamona na raté pona bana ngaba nyonso oyo bazali awa na France na kanisi bayebi ezala ba oyo bakenda bayebi importance ya association oyo esalisa bango ne loko ata ya muke esalisa vraiment nazosenga na bango nyonso oyo bazali libanda ya association baya tokutana baya kozonga na association toluka totombola commune na biso ya ngaba tala ndeko na biso mwana na biso leki na biso oyo awuti kokufa donc ezosenga biso nyonso bana ngaba oyo bazali na poto awa en particulier na kati ya France toya tosangana tosalaka mwa eloko moko ya malamu mpona bandeko na biso bazali kobunda mpe mpona Congo donc baoyo nyonso bakima baoyo nyonso bazali libanda vraiment boya tozobenga bino tozobenga bino nyonso na yo moko tozofilme yaka tosangana mpo balobi mosapi moko esalaka eloko moko te esokolaka elongi te président eza motuna mo eza très important na koleka yango te parce que yo nde fonda tunu yango voilà nazoyoka Rossi aza mwana ngaba tomoni bacommune mosusu bana Congo basali mwa bacotisation na bango sikoyo Rossi aza mwana ngaba étant président sikoyo boza koorganize nini mpona mwana ngaba voilà donc mwana mabele mpona biso na kanisi oyoki ezalaki réunion moko tosalaki yango na libanda tolingaki te tofilme yango donc biso bana ngaba yango tozosala appel mpe na bana ngaba misusu bazali libanda donc tozosala eloko moko mpona Rossi mpona famille na ye mpona mwasi na ye donc bana ngaba nyonso bazali libanda baya tozana eloko moko tokosala en tout cas tokosala eloko moko tokobenga mpe yo okoya okofilme yango otia yango na internet vraiment tokosala eloko moko tokosalaka mwa action moko ya malamu tolingi te tosangana mpo omoni eya kokota confusion na bato misusu bazosala bamakambu biso tokosalaka mwa nini donc biso tolingi tozalaka mwa eloko moko apart ya bana ya ngaba tosali donc po eza matanga na biso ya bana ngaba donc tokosala yango tokobenga yo okofilme yango tokosala komona eloko tokosala soki moto alingi s'intégrer na association ya bana ngaba akontacte bino ndenge
pour l'association Banangaba pour le moment le rôle ngam président donc ce que alingi koya a Beninga na 06 95 90 94 35 ngai monsieur Rolinze Banangaba bébé ça ce numéro bien numéro bien na français ya belge numéro na ngai ezali 06 95 95 la français ma belge. Donc numéro d'anglais 06 95 90 94 35. Donc numéro d'anglais 06 95 90 94 35. Rolinze Webinga na bakarate na box na babale na balinga. Voilà. Merci mingi na Banangaba, merci mingi na Banangaba bazali banda o bakoya ko région de biso pona ndeko na biso mukendi et puis pona ko tombola association ya Banangaba. Voilà eloko nazaki na ngwa koloba. Ngaba révolutionnaire. Merci mingi. Papi ndengo ye okoya lisusu pona ko filmer. Vraiment Banangaba. Ngaba oye. Ngaba oye. Ngaba oye. Sito ya papi gere toro beravi eza sita soro penza toro beravi sito ya papi gere toro beravi eza sita soro penza Jardin Malsanga Major Bisalidi Norba de Paris Alpha Caramba Bolukati Tibola Bobo Toro beravi sito ya papi gere toro beravi eza sita soro penza La belle oasis na Pantin Patrick Malois Vegui Guilhem Maïdou Mannequin de Paris Moluka Papi Guédé Toro beravi sito ya papi gere toro beravi eza sita soro penza toro beravi sito ya papi gere www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com Site de Papi Guéné. Sito ya papi gere toro beravi eza sita soro penza toro beravi sito ya papi gere toro beravi eza sita soro penza Jardin Malsanga Major Bisalidi Norba de Paris Alpha Caramba Bolukati Tibola Bobo Toro beravi sito ya papi gere toro beravi eza sita soro penza La belle oasis na Pantin Patrick Malois Vegui Guilhem Maïdou Mannequin de Paris Moluka Papi Guédé Toro beravi sito ya papi gere toro beravi eza sita soro penza toro beravi sito ya papi gere www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com Site de Papi Guéné. sito ya papi gere toro beravi
sitya soro penza tolobela vi sito ya papi gene tolobela vi eza sitya soro penza Jardin Malsanga Major Bisalidi Norba de Paris Alpha Caramba Boluka Titibola Bobo tolobela vi sito ya papi gene tolobela vi eza sitya soro penza La peine oasis na pantin Patrick Malois Vegui Guilhem Maïdou Mannequin de Paris Boluka Papi Guéné tolobela vi sito ya papi gene tolobela vi eza sitya soro penza tolobela vi sito ya papi gene www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com Site de Papi Guéné. sito ya papi gene tolobela vi eza sitya soro penza tolobela vi sito ya papi gene tolobela vi eza sitya soro penza Jardin Malsanga Major Bisalidi Norba de Paris Alpha Caramba Boluka Titibola Bobo tolobela vi sito ya papi gene tolobela vi eza sitya soro penza La peine oasis na pantin Patrick Malois Vegui Guilhem Maïdou Mannequin de Paris Boluka Papi Guéné tolobela vi sito ya papi gene tolobela vi eza sitya soro penza tolobela vi sito ya papi gene www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com Site de Papi Guéné. Baninga tango ekokie Papi Guéné tolobela vie Mokote kwensi kweo tolobela vie Awa balobi nini Papi Guéné tolobela vie Veut dire tolobela vie